explication sur et ça vraiment bien et ça non te il y a dit samedi vendredi to so là samedi à une fête ba obenga so pas kende ko filmer moi na cha mutabenga ki ezate pour na moi ko respecter pe bat poto yebi na télé face à makamna et puis famille non balobité. Alors babane ko benge balobi ke babane ko insister makasi ya ko benga ya na dina azanga besoin okende fête wana te bat bazo insister ka bato musuba yebisa lobi ko kende te so moni motema ebo yezo linga te ko keno te ote foka na kenena bani ezana bato ba mona ya din ti bazo makie pazana no kozana ya na ngana monde presse ya din na moni ngande na okola ye na patinga na bangamelo ado aya na ngai ya makasi ya preste ya famille kane tozala na lemba awo babi ba maquiller pe bien et ça bato pe ba sola ene na vidéo atindel pe ba mo ba vidéo ya fête babi alia kité na fête alia kité azuka buffet azoeka buffet donc azongi samedi wana ayoka libumu passe dimanche ayoki bien te moi na bango mususu azaki ne pe dimanche ayokuta kuta olinga ni kabilamba mais azana na mwa bolembu ya oni kabilamba lundi ake otikabana na classe na Salem kozonga ozonga bien te bat babi ba moni na moto tinenga kende ko hôpital na nuye moko après ayoko benga ayoki bien te donc elo Congo et ça lié directement lokolo AVC directement au maladie ni na ngwana ba mutu AVC amisubeli bakene na campus ba ko tombola ya na dini tetaka nenga zala big mama mboko ba ko tombola ya na dini te po ba tsaye na nini bakitisa ye ba tsaye na liwana po bakenane na nini na hôpital na biso clinique na biso ya campus. Alors tant ba komba bibo simbe kapo fallait ki bataye ba piquer to ba sa ba examen ya koyeba te soka mitala komo kanga liso azo fina azo mi soa donc azo azaki agité azo mi boaka ba information biso non toza na abane ko mi boaka après na ba 5 heures ya dina kati motema donc alobe le côté nini te aoloba te asali AVC directement donc ya jour moko kaka na koko loba donc akena fête samedi dimanche ayoki malaise lundi aki otikabana na na classe donc le même lundi ayoki bien te bakene hôpital lelo mardi na tongo ba 5 heures ya ndi na kufi ba bitanga kufi ba remarquer na lolemo na ye mwindu dans na kata lolemo mwindu babi ba tache et ça les amis babi médecin bazo landela yango mais ce qui est sûr na ba maman na biso ba mikolo ba beza poison mais tokoki ko annoncer on bongo te bazo zela nanu mukanda ya docteur oyo po il faut ba sala autopsie ba mona que ce qui est poison ou pas. Donc, on a nous pour l'instant, ils ont ce qui est la poison, est-ce que on a fait toi qui est ce jour-là pour l'animation ou soit tu as avant fait ça bâti mimika ngambu bien ils ont le comment peut-être ils n'ont pensé na yé ko raisonner moi belé qui c'est comment on raisonnement moi belé de celle qui est AVC directement et puis ça n'a pas fait mais sous peut-être dans d'autres. Bon. So na bina affirmé que ça na fait à lobby c'est que na commis satan na to na commis nzambe na yebi ke batela ke poison ce qui est sûr na ebité place ni na zuela ki mais au moins akenda ki fête ba mikolonio so na malaise sala ki était azaki mo kazo tamanga so line vendredi ya ndi na azaki bien là azaki vraiment bien donc auto ko ba ko kenene fête wana kenda ki ne ko batunde bande ko insister ye akende aya kaka fête wana eza déjà analyse mo so to sali to affirmer te mais so to sali analyse na to mona on da clarté ko beng sa mutu bozo insister bino no abengi bozo insister mutaya après ko ya ko zonga mutu malaise bandi et puis directement to yebi ke ba poison monsieur ezalaka e umela raté ya mbala moko bon nakolo bateke a outé fête dans nzambe ye mo balobi to pe nzambe merci to rendre gloire na nyonso o na circonstance nyonso mutu asali bongo soki peza bongo aotikala libanga te aotikala pe éternellement te kolongola moi si munene bongo aza bana na yaza na famille na ye ya telema na ma ya bougie na ye moko aza ye moko abundaka ye moko if na ebite